Très chers amis de la radio Lisanga, vraiment, to Pesi, Biso, Banson, Tobinonyo Sumbote, Bisika Oyo, Bozaleli, Ba Oyo Bazali, Awanakati ya Ngomba ya Amsterdam, Toba Bazan, Zinga Zinga ya Amsterdam, vraiment, que la paix soit notre pain quotidien de Tolobara toujours. On a toujours essayé de Kobunda pour la bonne et juste cause. Nde na poko alelo encore vraiment mardi alelo na bolingo nyoso na bondeko peli sangande to sangani pe to telemi encore liboso ya micro ya radio lisanga pona tomeka ko partager na bino na biso nyonso kaka oyo tokoki ko meka ko kabola na bino nde papa Yesu tozonga ngan moi msima muke nazali na mutuna moko vraiment qui me traverse tout à l'heure l'esprit e bandaki ndenge nini to eloko nini e salaki ete lelo ba Rwandais vraiment bakoka ko envahir Congo to bakota na kati ya Congo. Eloko esalaki ozotu na ndenge bayabo na bagero ndenge baya na ndenge bakota na eloko nini pena epesaki bango makasi ya kokoma ti ko envahir mboka muke neti Rwanda et ko envahir un grand pays qui est presque tout un continent comme la RD Congo. Omoni na situation wana yali d'abord na tango yo ba salaki mobulu na bango esalama ikuna na Rwanda Génocide oyo ba massacre salama ikuna bon tango ba utu ba kimi toyebi opération turquoise ba français nde ba salaki na kota ba bozindo na ngote za histoire eza na ba mémoire na biso makasi tango ba protéger kinanu ba utu na kati ya Rwanda après ba monaki ezalaki susu réaliste c'était pour continuer il fallait ba luka terre moko ya accueil nde bazwaki yango na Zaire na tango wana. Bon, toyebi ndenge bayaki wana ezaki pe makamso esamaki wana ke bazaki pe armée oyo esengeleki kotala ndenge ya kodesarme bango. Bon, toyebi ke processus wana ekendeki mpena bien te toki pe komituna baoyo ya République centrafricaine oyo bakimi sikoyo bakote na bangi kuna soki bango pe baza armée ou pas soki oza raison mpona République centrafricaine eya kofanda plus de 10 ans na Congo po esa guerre ndenge wana. Donc, vous comprenez déjà, la raison côté au Rwanda, qui est pour la sécurité, bateau, basa qui mubukuna, bazan à Congo, à Landabango, pour Luka Koshani. Mais au moni, ezo sala nini, tisikoyo, Rwanda zawana, ça fait maintenant 10 ans ngoyo, plus que tout. Mais, bakambango izakaka. Bon, ils appellent légitimité. Na websopé même na toyebi yango na masona zaki na ngona ministère affaires étrangères vendredi à Boué parce que ça qui peut action sous avant ministre na bangwa kende kuna na région ngo kuna na debi ane awa to komela kié to lobagi makambo to zaki nango pona memango pe kuna effectivement ba maki pe makambo o pe to lobelaki effectivement ba ipsaki Kagame droit dans les yeux que soki aza kosala pona sécurité na kati na mboka na ye eza légitime pona ko prévenir mobulu esa masusu. Mais na tango azo kata frontière ake na Congo eza sous légitimité. Donc raison ya Rwanda wana oyo liboso babandeki ko légitimer yango Mandela légitimaki yango apesaki Rwanda minduki pona baya kosala guerre na Zaire na tango wana ba américain bango surtout ba légitimaki yango oyo ezaki na légitimité. Bon yango batikala toujours kozala na retard po ba condamner kezaki agression na basima wa après que bato bakufi plus de 5 millions de ba comme siko koya na ba pression na biso moko ko banda ko reconnaître nini wana. Donc raison penza o ya Rwanda okota wana
et zaki nango ya sécurité te parce que sécurité na ya akor osala ngo na kati ya ba frontière na ye libanda ya ba frontière na ye te dans na démontrer que akenda libanda ya ba frontière comme na Congo et loko ni pesa eza pillage ya ba matière première et loko basala na Congo yango wana po bazo piller to ebi Rwanda Burundi to sala séminaire msusu wa boye na Amsterdam na ba Burundi bazalaki tant on a soulevé qui point il y a exportation il y a or exportation à or aux Ezaki Tangwana il y a maintenant plusieurs années Tango to ça qui séminaire wana tant on a soulevé point wana exploitation il y a or quantité aux Ezaki na combo ya Burundi OK Burundi a zana capacité wana te ben il fallait moins na salle ba réaction ndenge ezalaki na Burundi oyo asaki présentation na ye akomaki komilela ozomona c'était remarquable mutu il fallait normalement à s'expliquer mais akomaki komilela akomi omilela donc bayebi toyebi pe ba raison na bango bakotaki na Uganda na ezalaki beaucoup plus il y a pillage ya ba matière première que la sécurité où ils a jusque là justifié yango pe ekoza légitimité bon ko placer mutu na bango dans pouvoir ndenge basalaki na Laurent Désiré Kabila c'était eloko pona epesa bango possibilité ya ko contrôler pouvoir na situation na République démocratique du Congo et tant bazangaki possibilité wana babomaki to babomisaki po baluka ko remplacer ya mutu mususu ba contrôler toujours na Congo bana ba remplacer na boya za sikoyo te sikoyo asa ele mote face à makambo nyonso wana ba tuerie ba massacre génocide des osa makuna ba viol asa eloko te azui kuta couronner un violeur un criminel de guerre comme c'est général et armé na biso heureusement kutu to na action na biso bitumba kolobela makambo surtout tant nyonso aza sikoyo awa na lai épargner ata ba mama na biso ba sœur na biso ba na biso ba koko na biso kuna ba viol na ba tuerie et ça quand même bien donc il y a Joaki a couronné à commissaire général et Hippolyte Kanamba Joseph Kabila zu Bosco Tangada a commissaire général puis aloba qui na livré était na CPI pour les apona sécurité pour la stabilité. Oh Bishop Elisa Lobaki qui yaza Tintin. Eh ben voilà ba terme où ils vont venir na bato malamu ya wana quoi. Donc au monde siko ba raison na bango. Soko tali Bosco Tangada bakangaka avion moko boye o ba américain ba yaki nango kuna na este ba tabano eleki ba joaki ba matière première na avion wana ezaki illégal mbongo ebele ezaki wana o ba pesaki na taranta ba yako sa échange moko wana criminel illégal mais elekaki ndenge nini tant bakangi bango na Kinshasa kuna batie procureur pression alobi ba libérer batika bato wana bazwa avion bakena biloko na bango donc pour comprendre siko raison ngeko eba raison na bango wana eza nini eza triste eza vraiment triste mais eza na lolenge wana tende nazongi encore na eza mutuna na ngate parce que ceux qui lelo nazwaka l'opportunité à rejoindre Bishop Élysée en face de moi on a posé la même question mais c'est pas la raison peut-être qui lui a poussé à dire que un père Mobutu na batunaye batekaka déjà Congo Zaïre. Raison nini. C'est pas la raison. Raison nini. C'est-à-dire que Lelo, après Mobutu, parce que lui-même, il avait dit que après moi, ça serait, ça délige. Après hier, vous allez délige. Et Tomoni après hier, c'est-à-dire que la situation encore s'est empirée par rapport à avant. Lelo et Bate Belé Koutou. Quelques-uns Bate Belé balela que non il fallait tout tikalata na Marichard ou yabandai ko kenge la biso azala lokola papa na biso mwa muke mais après le pays maintenant il est pourri après le Marichard Mobutu je crois. Oui on est à constat msusu par rapport il y a oteka mboka bon ndena epseki pe la fois passé contexte hier à lobela ki na ebité na tengela ki quelques contextes au bat bako lobela ki bateki mboka neti o to lobela ka mingi ezaka il y a ba contrat
oyo basala rapport avec exploitation ya matière première oyo ke soko otali ezalaka maa mingi ke eza na exemple mosusu Occident mutu moko boye ya pays occidental asombaki batekelaki ye nini site moko ya exploitation minière ezalaki na une affaire ya si je me trompe pas à peu près 500 millions de dollars américains donc 400 et quelques tout ça mais ye sikoyo après 1 ou 2 mois ayako revendre yango na ba milliards ayako revendre yango na ba milliards bon soko tali intérêt asalaki wana na bambongo nde atekaki wana ekende pa banani bon okoki kose demander ko se poser ba question ba contrat basali na ba chinois boy Mobutu mutasali yango te Mobutu asalaki na inga bien que to discutaka nango pe soki ezalaki penza na tina ya to bisombela prestige ya ndenge wana mais bon mais tozalaka na fierté nango ata soki esalaka te mpo toyebi ke bato nde oyo baza lokola bakonzi oyo bakomitia bazosalela yango malamu te toza na palais du peuple oyo bakabilisi baba so bozotanga botangaka biloko yango ale bokoya otanga société de la Vatzaïre bokoya bon ya bango kasi soki eza te tokotanga nini mais bacontrat oyo ya mabe wana tolobaka ke eza koteka mboka nde yango nayebisaki yo contexte oyo alobelaki nayebi te alona koloba te ke alobaki ya solo to alobaki ya lokuta ozomona ye moko aza responsable na bapropos na ye ndenge alobaki wana soki nayebaki contexte alobelaki wana kokotuna point de vue nanga par rapport ya ndenge alobi wana parce que natanga Mobutu pe nazopesa exemple ya inga awa pe soko oyebi inga wana ndenge esalamaki mpona contrat wana ekende na babelge bon okoki mpe omituna baintere yango ya pays babanda okende yango ndenge nini ezalaki bato fe bajaponais nde bazwa mpona osala nini wana roi belge na ntango wana akomeli Mobutu akomeli ye asengi ye mpona mitie na bango personnel bapesa contrat na ya Belgique ozomona bon eyali bilo mosusu na contexte ndenge likambo ezali soki bokoloba yango na ndenge nini bon nayebi contexte yalobelaki te ouais paye sur ceux qui bapesi yo misapi mitano olobela biso mabe mitano ya Joseph Kabila Kanambe so balobi otangela biso mabe na ye mitano otanga ba mabe nini nayebi te soki nga nakoki kozwa temps na nga mpo natanga mabe na ye mitano parce que na likanisi na nga ya liboso mpo na ye aza deja te nakokóma na ya mibale te donc mitano wana obi eza okozopesa moto bachance mabe moko donc olingi asala mpe mitano ebo solingo otanga bolamu na ye bolamu ya nani ya Kanambe bolamu ne par rapport à barwandais non nabika solingo otanga bolamu na ye par rapport à barwandais na baugandais je sais pas so abi otanga ka bolamu na ye otanga yango nalobi bolamu ne par rapport ya barwandais na baugandais qui a fanti bango bien na ba pouvoir na baza nango wana bazo s'enrichir c'est ça bolamu par rapport na bango mais sinon te nazomona ngo te et papa je sais tous ces gens qui sont tout autour de lui ba oyo ba travailler na impère parti politique wana ya Mobutu ba oyo baza tout autour tous ses frères eloni nezo pousser bango ba soutenir mutu oyazo boma leurs propres frères leurs propres sœurs mais bango ba vrai congolais ba mboka bazo ndima kozala tout autour de ces meurtriers et puis les soutenir à garder son pouvoir omoni question posée ça question moko principale eza question yo to mituna rapé bien que tous en réponse toyebi tozomane makomezokende mais to mitunaka na ndenge oyo yake pourquoi bandima ko soutenir ozomona mais eloko nezotina bango ba soutenir tout ça la réponse nango heureusement eza nango ba Mobutu surtout te nde baza na PPRD bon
faut pas confondre pe bateau baza na bango nos positions politiques hein poto tia bango na sac mon côté oyebi eza na bato mingi oyo ezaka bango te eza pe valable na bato misusu bazali ba mobuti c'était ba kabiliste nyonso wana ba nyonso bakoti po ba soutenir pouvoir wana eza nango bato bazotaka lelo batali pasi na bango bazaki nango hier bamoni lelo balonga pasi bazotala intérêt il faut retourner bango nano eloko nini oyo bango bayebi eloko ekoza intérêt général ezo représenter ni pona bango non bango batalaka intérêt na bango individuel bato wana so soli na bango mais ka jour mosusu sola bien na mutu moko ya pe perde osoli ne bien au moins na libandeli balukaka kosala neti baza bato soko lakisi ye vérité baza bato te omoni abandi kopesa faute pa ya président na bango tia kondimaki aza na motu te wana zo ipsa so na tango ba komba ba ifisa bango te tema to kanga bango na ba débat makasi bien po to bwakisa bango bien ba yekolo ba ke non président bango ngo azaka ne zo ba ya solo azaka ya motu te bon ndenge nini yo oko expliquer ngai bata ndenge wana na luka suko comprendre pour quelle raison ba zo soutenir motu ndenge wana mais mutuna msusu ezali pa yesu ndeko na yo na obenga ndeko parce que c'est un frère je sais pas confrère ou quoi oyo afandi pe awa na katikati ya ngomba Amsterdam atika akendeki na Kinshasa vraiment ils en attendent tout sur la rama msusu vraiment to tchara solo na mesa parce que na yebi mkolomo boye websanga keno Willy Class abisabi yesu yo ozalara na mwinda ozala lumière mais lumière ango sikoyo olo tiango likolo mesa o tiango na se ya mesa po mwinde mona na te yolobi te mwinda na ngeza likolo mesa bino mutu bozi paka bo empêchaka po batu msusu ba mona lumière wana te nde ce batie mukelenge en face de vous étant un frère oyo a se décida ki akende na Kinshasa pona koma député pe al to monier il y a des images à Lati, drapeau pena comme il a pu perdre. Vous lui direz quoi un frère comme ça? Bah moni magam susu il faut lukata msu o tiangana ye en face comme ça au yokaso na websa nini quoi. Moni bon eza ba msu ba pesa ba peu d'importance te quoi. Donc so tuninga kutata bo shab so na websa bo shab nini na websa yo. Bo shab azana. Voilà. Babouchab. C'est qui Bochab? Baba to asimi pepe de makasi otuninga kimbuta so na kimbuta André Kimbuta ouais. Wana mais ba msusu ba na ba systema odiembela wana bakompe wapi na drapeau wala tai wana bon waiza ka passe tamo inutile quoi bon monika kande moko boye to ba mama msusu awate quoi monta mais pourquoi toko telemela bango te pa yesu na ba combattant Hollande bazala pe ya kolala mais bon pourquoi toko telemela bango te que non to telemela bango pe po ba lakisi vraiment face na bango to tiki pe bango ba msusu pe so pe bango importance ba na bango pe importance ba zo mériter en pété solo ba yo zo po pamba tika vraiment totika na biso tozali kokoba se kokoba na programme na biso ya pokwa lelo tokomi kopusa na pembeni lokola madame la tortue na terme ya programme na biso ya pokwa lelo nde papa yesu tozo koba se kokoba lelo oyo oya biso papa Etienne Tshisekedi balobaki ki azalaki sous résidence surveillée soi-disant. Mais comment expliquer Moutou Oyo, Azalna na résidence surveillée à Key Afrique du Sud, à Salim Mikolebele, à Zongi, sur Nakatiare. Est-ce que c'est possible? Bah, moni, il fallait dans le comituna, forme yango ya résidence surveillée sur les années. Parce que ça Afrique du Sud, Abimape na Kinwana, à Keipe na événement sous à Zongi. Mais moni ezana ba fait mususu faut pas ko minimiser yango pour ceux qui attendent à Kenya Afrique du Sud tango azongaki
omonaki omo ndenge elekaki po batika ye akenda ndako na ye tomonaki avant wana même avant baélection tout mo akendeki na Afrique du Sud nga azonga pa sa bacampagne na ye bampeshaki ye aya na avion po akita ntango mpe aye po akita na kini basalaki suka ndenge wana mais bokoki olobaki bainterdire ye accès na pays mais après ntango akokota bokoloba su nini seke ezalaki bongo te non un fait est un fait bon il faut kotala ba circonstance yango oyo ndenge ezali na besoin oyo moto aza nango ye moko mpe effectivement likambo ya résidence surveillée wana eza likambo ya contesté te parce que mpo na nini na pays wana mobimba moto oyo aza na ye ya pouvoir te même bao mpe baza na pouvoir soki otali bamilitaire bapolisier oyo bakenda kosala ceinture na ndinga ndako na ye okomituna motu oyo bazosurveille ye te eloko nini kasi bazosala wana bazoprotege ye bazoprotege ye toloba sikoyo nini ana résidence protégée est-ce que ye alobaki na bango ke aza na danger to bayebisa biso kaka ke bayebi aza chef de l'état yango batinda sécurité esalaka kuna mpo sécurité wana kutu même kutu epa président ya bango moko bazokosala yango na ndenge wana teke bati bamonela yango boye non mais eza makambo eza ndenge eza wana po oyebi na Allemagne président oyo auti okota oyo ntango akotaki ntango baponi ye akomi président azalaki ne kofanda na kati ya peuple na ville abandaki kofanda na quartier na ye ezalaki nango kaka na kati ya peuple sikoyo bauti oponi akomi président oyebeli oyo elekaki mbala moko batindi sécurité nzela wana ekomaki sikoyo problème mpo okota obima oyebi bavoisin ya balabala bakomaki ocréer bazolobaki non akende bokokoti na palais présidentiel kuna alongwa parce que moyen tovivre su normalement eza te ozomona bon mais acompare na ezoleke papa Etienne Tshisekedi ozomona omoko ke même bavoisin wana ifondo tuna bango sikoyo bapeso impression ndenge ezoleka na 10e rue ben toyebi yango eza résidence surveillée eza te po soki abimi boyake parce que eza officiel te eza te ke po baza raison officielle te oyo bakolobake juge akatela ye kaza na raison surveillée yango wana omoni soki neti akendeki na nini na Afrique du Sud ndenge wana ben ezali kochange eloko te na bamesure na bango oyo bazwa mpona bazosurveille ebongo so bazosurveille bato na caméra tokoloba nini eza sous surveillance te parce que ozobima Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement un peu ce qui okoye ba rope sa biso na muke na bandeko o ba yeba quitté même moi j'ai na yeba quitté c'était quoi le but il y a voyage na Afrique du Sud sa mission ba kama voyage na ye toloba ke yango pe tamsu au Bosani et babengisaki ye na organisation moko kuna ezalaki mpo baparler sur le devenir ya Afrique bon sikoyo ye fallait passer intervention aloba na rôle oyo ya baforce ya baarmée na processus électoral ozomona bon parce que ye avivre yango ndenge basaleli rôle wana contre ye lokwa gagné ya baurne quoi donc ezalaki nde bakenda kosala masolo oyo esengelaka mpe na mokili ebetamaka mpo yango nde batalaka mpe makanisi ya bato ndenge ezozala mpo bayeba mpe ndenge nini bakoki kozalaka na bato na ntango basituation moko ezose présenter. Solo tokomi vraiment kopusana. Est-ce que par exemple vous connaissez un certain Kalonji Moulepoué? Comme on essaie de te dire quelque chose. Rappelez-moi bien parce que Kalonji Moulepoué. Yawapi wana. Un Congolais. Asalani. Asala à l'époque de Mobutu. Yawana ben comment ils osent te dire quelque chose. Les kamnega ces années. Bon tokota na kati vraiment Mikolo Zali Koya. Solo toko mopusana pembeni ya programme na biso ya pokwa lelo pa Yesu. Si vous avez encore un message pour le peuple congolais, pour ces criminels de guerre au Bazo Boma,
bazo continuer encore koboma ba frère na ba sœur na biso et un message pour ceux qui dirigent ba o bazali kolo na bango la France ou la Belgique ou les États-Unis d'Amérique. So un message européen. Bon, message dans la criminel et la guerre et la justice hein. Ils ont eu comme na 3-4 chemins baza va toutefois quand va samba va futa onyo so asali parce que va victime wana esengeli kotala bangonde tokotala criminel est-ce que basoli na yendenge nini yo avocat ya Bosco Tangada komi la na tamba ba présenter qui est pas juge que tangwa ki osola na Tangada mutu moko asala kana CPI aye website ke tangwe koki oyo koko sola na prisonnier kende alobi siko bomo katela biso ba tang awa ngai mutu na ebiete il faut na eba il faut na sola na ipona ko défendre mais siko ba ten comme siko mike wana za siko problème na bango ozomona da ba ndio vivre siko pe ba réalité mususu o siko talibango quoi ke ngana to gérer ba tana biso ndeto ebendeto yokeli ndenge to jwa radio awa ndenge to futela bango ben wana za siko ba corps mais abango siko ezaki imposition omoni yango siko faut imposer bango justice ndeli kamboza pona bango ya wana et bon pour le peuple meurtri ba omoni likamba peuple toloba ngo tango nyonso eza maboko na imoko ye monde mutu a déterminer alinge kende na modèle nini passer ba modèle wa osalete yomoko o déterminer ki bokonisa mboka na ndenge zo ya eza yango omoni ba démocratie eza yango sacrité o bat ba kebe élection ba sali bobani ba vote eza sacrité biloko ya ko ya ba kotsa ngo kotsa ba multipartisme ndenge za tona combien de partis politiques na Congo les services sont les États-Unis ba na ngo combien donc un mot il faut se poser la question mususu to ça makambo ya moko pe to kansarate balabika abo to landi ba memika ba memi démocratie la sinini o tout ça il a kauna mokili obo eza démocratie eza o pena démocratie ndenge za la peuple nda décidaka na makambo apona ka ba représentant na été on a ba so ben démocratie parlementaire tout ça parce qu'ils ont une forme sous la démocratie ou qu'ils ont sous démocratie. Donc, peuple, yemoko a quoi déterminé. Nani, pour ce peuple, le a télémi à l'objet que tout le monde a besoin de eh ben, batu baza combien na kin. Ceux qui 6 millions, ceux combien bazali wana, ceux 8 millions, ceux combien. Ceux qui a 500 000 personnes ba télémi. Yo quand si ba bon 500 000 wana soti ba kufi pesili, ba mso ba se renouveler pété, ceux ba se renouveler ba bomati ba bomakini mo ceci là. Non. Ben, Nathan bazon dima. Alors, bandima, mais basiko, barolela siko nani. Ne pas siko comme ça passe. Mais, toko baka ne tumba parce que, biso surtout peut être allié na destin wana, to utakuna, donc, eza va passe na biso toko tikangote pour bateau basala ki États-Unis telemandenge wana, ezaki bateau ya kote oyo, ba mindele wana ba utaki. Et pe États-Unis telemi, ba eko sala siko pona ba plan Marshall wa bon Europe. Ezaki pe ba mindele okuna bazali na États-Unis ya côté oyo boye bango ba utaki. Donc photo ebake devoir na biso to abandonner te. Solo devoir na biso to abandonner te, c'était le dernier message de ce soir. Devoir na yope place aux ali koliaka semulte komelaka masangate kotalara mamsusute mais essayer de battre d'une manière ou d'une autre. Vraiment que la paix soit notre pain quotidien. Nzambe na bomoi abate la bino pe kimia na bandako na bino. Tokomona na le jeudi prochain. Bonsoir. À tous les miens, 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 à tous les miens. In the name of Jesus, I still believe. I know I live. Tout a commencé dans la région volcanique de Niragongo, à l'est du RD Congo, mon pays transformé en rivière du sang, à un champ de bataille, à une zone de pillage, à un champ du bétail où beaucoup ont disparu sans détail. Une rivière de sang
les sols de nos parents. Un endroit du désastre, la terre de nos ancêtres. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. Hey, yeah, 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 yeah. À tous les miens, à tous les miens, à tous les miens, à tous les